poto qui toujours na utoke poto be bato belé ba komi ko tenir kofi méchant. On comprend? Parce que bata la ke batin belé belo asala pa kofi kofi me mai na poto te. Malgré ça m'embattant. On comprend? Mais et ko gape kofi pa ko ça peut ba démarche peut ba refole qui sinjora. Ndeka ba ibote ba kima na Angola. Faut brasser ba bando kimi na depuis de na ba Angola. Faut brasser ba kimi na Angola na kosi. Ada taboch ibote ba kima. Na Angola te. Ngato ibota wa ke poto tozana émission na bengi abisi ngate to voyager na ki Angola na bisi c'est bon leader oya suto tika na Angola alunga kuno za la kabilobela nde na mission za bilobela atikala ndamona Zulu Pipex Zulu tango akende dimanche aya na ndako pa na biso Zulu bo kende o tenga na okete na biso Zulu tika okende o tenga na okete na Zulu monde bokebe bozonga ti oh na biso bozonga te fa bukaza ozonga yemoto na 2 personnes na zaka prophète na bandeli dans 16 moko les cas. Yo ça doit des réponses. Tu verras mando salo la kabe verra bakanga ke basinga. Tu verra manda ko drogue bino. Réponse ngeza kake tango babanda ko sala mamuna kofi kofi ando kanga baba singa. Tu ando drogue bango. Ando proposer bango. Sokeza mamba solo. Fifi déjà nana ni balobango bazala ka ba passa ba leader. Obi ke Fifi alobaka atia kofi na kiss. Oye biango. Obi ke Fifi alobaka atia kofi na kiss. Sikoyo. Voilà comme il viole. Mais Fifi pas rola pas la mouki abi que ça viole. Eza bolingo. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, les amis des Congo sur télévision. Branché, connecté, je vous dis merci. Vous avez toujours bon abisso et puis s'abonner, vous abonner massivement, vous likez, vous partagez. Je dis bonjour à mon boss, Jirai Samboni, pour nous aux États-Unis, dans la ville de Texas, Madame Karine Kololo. Mon caméraman Roméo Mchani, merci pour Osara toujours pour je dirais merci aussi à ma famille pour notre soutien à Bango toujours. Directement tous en amarambe bela koloba si j'ai biso lelo to kolobela Villanova El Paris bandi déjà kombima déjà na ba télé kolobela orchestre wana et salami na kati à Paris ancien au bazar qui est pas à Fabrigaz, tika qui na poto créer orchestre na bango Villanova El Paris. Donc toucher les sous marambo ya vie rambo nengezo zonga sous danseuse déjà danseuse na comme ko répliquer encore par rapport à marambo viol tout et tout mais tu qui si j'ai on a déjà si là qui plutôt lobela Nasuka marambo ya Naomi Kipulu, notre star, notre artiste atika qui a se reposer en paix côté Azali donc par rapport à Liwana et puis Nenge tu retrouveras qui est na morgue mâchoire et Panzani, c'est un peu suspect quoi. On va en parler avec mon invité au hasard sur place, bébé de la presse. Je m'en vais dire bonjour directement. Bonjour Natacha, bonjour na ba abonné sur Congo Source, bonjour na boss na biso Girens oui boss Girens depuis Texas boss na liete banata otinde la moi Texas mo na lia et ça là vraiment c'est bon et to kangi misu to sambeli nzambe tata to tiki émission na maboko na yo tinda ba ange baza na biso pesa biso maye les sagesse boss ba pexinga mamba ko finga nzambe e na bengi nzambe boss nzambe pozo no peka boss ba pexinga mamba ko finga lo no finga tena lo baka vérité amen. Vraiment, mais amen, merci d'ailleurs pour la présence Nayo. Pourquoi? Bon, amen, yolobi, merci. Bébé, comment on va attaquer, na CP, la présence dans la Katia Plateau, nanga. Bébé, de la presse, tout le monde y a apparition, il y a ancien musicien à Fabrigaz, au batika avec na poto, les lots créé, Villanova El Paris. Tout le monde va réaction, na bango par rapport, il y a des pas, na bango va réagir. Il paraît comme il a qu'après na bango à répondre à bango que s'il faut qui m'a sopé à maudissar rappel ba misusu na yoka qui pas phrase réaction on a nous par rapport de l'autre comme na Villanova El Paris et peut-être ba qui est na wenge El Paris lumfunya OK ba benga qui président so ba qui maintenant ba benga président
Non. Ce qui balobi que ça cop na bango na président batikala na mikili. Oko président ba ke botika na mikili peut-être moko pesa mo mukie na ye na ndenga vrai batikala. Il ngoza la bien mais. Ce pesa la ke cop bango na président batika na mikili bango batika na ndenga na te batikala ki. Ba risika vie. Nakima. Cop bongo sko bo luka. Bo so président bo kana na président. Ba risika vie. Je tiens déjà à saluer Zulu Piper, Zulu El Paris. Donc, il y a déjà le bateau bien à Bongo. Et là, je vois déjà phrase, je te salue. Ma petite, hein, Filomboui, ça dit, Yazala, à la mam batunanga, côté qu'on a vu la nova déjà. Voilà. Donc, Basola, t'es na fabricage. Parce que ce Basola, après, elle m'a maudit, bah, missousouté. Donc, déjà, après, ça se voit qu'il monopole au fond, là, on est en maudit, bah, tout missousouté. C'est qu'il y a le bas qui on a passe. Obi, combien va blesser à fabricage? Obi. Il paraît que Maître Maurice Lumba a livré parcellaire nae. Pour na ba livrer baba visa. Ce que yebi sangai, o mutumo ba pesa ka livrer parcellaire na ya pesa comme assurance, ba pesa baba visa. Après président ayoka na kebatika na miki. Wana sko eza que président lini Maître Maurice Lumba te. Vous comprenez? Donc eza lumvunya. Lukuta bakosi. Ba kina bango parce que Natacha moye pendo za beso ba memi pe poto na temps opé boina hiver o kimo yate. Ndé mon avis. Akimate na zonga. Tomeka. Mekana. Pardon, Madi. Non, mais quand tu risques. Mekana ozo. La ligne risque tu na vie nanga. La ligne risque tu. Vous comprenez? Et zande moi peso ba memi Carmel Odia. La fille à papa. Ah, qui m'en a poto. Vous comprenez? Donc voilà. Et ça pende moi so ba memi pe gaga ozonga te akima. Vous comprenez? Mais so ba même là bon les que tu rêves ya ba gaga akima te. O le que tu rêves ya ba gaga rêve ya ba nani passeport rouge rêve na bino ba Natacha na boya mbeblo kwa nozongi la trop rêve na bino ba journaliste yo pe na katinga na katite olobi ngaite na yo kite bandela a rêve na pardon aza rêve na ekoye bana yo no oyeba donc siko lelo bande ko na biso bazu dans initiative ya créer Villanova El Paris mais il se considère comme si baza toujours na kati ya Villanova mais baza ngamba poto. Non, baza en carte Villanova te. Tout ce que ça la bavanti. Nga hypocrisie te yebi bien ti. Hein? Baza en Villanova te balongwa na Villanova ba tie kombo na sko pono ya tuer batu. Tu vois? Pour na ya tuer batu. Les maris pesa que les marquis des maisons mères. Vous comprenez? Les marquis des maisons mères. Na ebite académie so zalaka académie de vivre la musique. Na ebite so zalaka académie. Académie de quartier latin, académie de quartier latin, académie kaka. Bon, to ebite. Donc les marquis de maison mère. Wenge El Paris. Non, Wenge El Paris. Marie-Paul a ça Wenge à Paris. Non. Te. Wenge alongela na poto oui à ça El Paris. Ouais, bongo parce que avec ta mandation de scout to beta masola na te mais mandation de scout mandation soit ya kuna Wenge El Paris là ke bana mobutu mutu obligé kai parce que mandatan alonge Wenge akendaka na viva la musique. Bébé de posto la mamba villa. Tolo bakaka. Tu vois les orchestres génération na ngai. Pour nga na mona wingi. Villanova eza ba gracia. Wana eza orchestre génération na ngai. Nezi ngape mbasi mafoto na nga mama ba wingi. Ba Villanova sont des petits. C'est pour les enfants. Villanova eza pour ba petit quand même. Fabricage. Tous on a ce qu'on a si jeune. Soit eza la capo no sexa batu ba la biso. Bon en fait, ba eza bazate na kata Villanova parce que déjà ba longwe na Villanova. Vous comprenez? Wanso batia en cas que pour la babouti na Villanova ba villageois. Et ba boy na banka que to comme londe ba commande bazaki ba contre maître parce que ba on est bazana ba finga ba contre maître to basala ba contre ba contre maître. Ba boy le lope bango ba pese lour mo beza contre villa. Vous comprenez? Il y a un peu batia na banka que Villanova El Paris. Donc Villanova que bazana Paris. Ngas que le que ça nga passe pour na ba panzana. Comment est-ce que ko ba panzana pesa ba on chance quand même. Académie kenda api et panzana les marqués kenda api et panzana nini ba contre-maître ba kenda api ba panzana Villanova El Paris et panzana yebi sanga orchestre nini oyo ba longwa pa mutu ba beta des albums ba sanga ba beta des albums et là ba ezalaki lo mo wela ka ki leadership ce qu'on a bonus ba lingana na tambusa muninga. Jouer déjà une initiative à ça l'orchestre c'est que préparer qui ont déjà
mais c'est ça normal. Album na banso ba bimse ça la succès. Là na bénir bango tant que pasteur. Bon ça la succès mais ba ou me la te ba ko panzana. Vous comprendre? Ba panzana na bango. Ba panzana pourquoi? Ba pesi leader na bango passe. Au moins na lelo ba ko benga leader ba sengi pardon. Tu vois? Ba ko benga leader ba sengi pardon mais ce que passe ba pesi Fabregas, hein? Bike Fabregas comme il passe pendant me mission na poto. Vous comprenez? Parlant des potes, tout le monde, malgré le départ, il y a des musiciens, il y a Fabregas, il y a un pote, mais héritier, tu as risque aussi, hein, parce que tout le monde a déjà annoncé le voyage dans le groupe, et tout le monde a place sur par rapport à Mamba. Ce qui est Bakenda Lobby, mercredi Espagne. Bon, tu es habité. Les missions tout est ça non à l'obéi que ça Mamba Nzambe Mutalingaga. Vous comprenez? Bah, monsieur héritier d'Abakenda Pototi. Yamba liboso te ba mise ya Villanova faut comprendre zamba liboso ozo comprendre hein zamba liboso be héritier déjà ba mise héritier déjà ba kenda France bosco pas ba ki man Espagne je ne sais pas donc ezamambo ya nzambe mutu alignango vraiment permettre ngoma to yebite to souhaiter bakima et nga conseil na pesa bango vraiment bozonga kaka bozonga Kinshasa bo pesa goga pasité parce que goga za leader na bino pesa goga pasité to na ko bate ke ba okima to ba okima te mais nga prière n'exaki bakimati et tozongi pas Fabregas ndé na beke comme passe ma mission na poto parce que moi ka mission nyoso ba osale bongo ba osale mabe donc et comme moi passe même pas Fabregas depuis qui paye oh mais maté vous comprendre depuis que on me maté ndexi ba mission baza na facilité ba ko ke potoza est victime vous comprendre parce que déjà bakenda ka pas faire repéser na mois passe. Vous comprenez? Ba mission nga mona ba vraiment baza ba méchant pour ni orchestre mené le quoi maison mère ba livrer ba coup visaté mais bino bozu visa boki bon en fait on peut ça bon un peu fautité ndako la la kate o yi place tanga kate peut-être ndé ba o ba mona ka orchestre vous comprenez yangwa ne sele ke ba ki maka yamba ba leader pe bino pe bo solo laka vous comprenez bo solo laka et ça le quoi le poto qui tinjo nda utoke poto be bato belé ba komi ko tenir kofi méchant vous comprenez parce que batala ke batin belé belo asala pas kofi mais mai na pototi malgré ça m'embattant vous comprenez mais et ko gape kofi pas ko ça peut ba démarche peut ba refouler qui sinjora vous comprenez alors ba leader bo solo laka et ça ndé mo pe na ba boss ba chaîne bino pe bo solo laka bana ba tout ba wasela mino be émission ba kotila bino mbongo bomo na bango te ke lokola ba ma papa na bino to ba mikata 100 francs par kadi na kwa bité etadi vous comprenez donc pe sa biso valeur na biso to pe sa bino pe biso to la bino ba produit et ba on basa loko les gens na ba mise ba mona ba leader do ba to anzala na bango ta o mama mbo de ko ma matanga kanda. Vous comprenez? Maman n'a pas écouté comme donc leader des aboyés bo solo laka. Mon alo so bo solo la bien ba mise bando ki mabinoti. Et là ça qui ba mise ba ki mabino na poto parce que bo solo la. Nga personne na Fabregas ngo ma pe ba mise na poto te. C'est ça qui non mais matin ne ka ba ibote ba ki ma na Angola. Fabregas ba bando ki mena depuis de ana ba Angola. Fabregas ba ki mena Angola na kosi. Adada taboch ibote ba ki ma. Nangola te ngato ibota wake poto to za na émission na ina bengi abisi ngate to voyager na ki Angola na bisi c'est bon leader oya suto tika na Angola alunga kuno za la kabilobela ndé na mission za bilobela atikala ndamona Zulu Pipex Zulu tango akende dimanche aya na ndako pa na biso Zulu bo kende o tenga na okete na biso Zulu tika okende o tenga na okete na Zulu monde bokebe bozonga ti oh na biso bozonga te Fabregas azonga yemoto na deux personnes na za ka prophète. Vraiment, merci bébé de après ça qui prophète et l'élopé et c'est réalisé par rapport à Malobane. Et tout qui directement. N'est pas gérant spécial bien si Natacha na poto qui ma bêta. Zonga bébé de. Bon si gérant, muta zonga. Mututi. Bébé de après stocké directement. Na kuneza beso bien si Natala matete na transport na na kimi. Obenga na matete na transport na yo na kimi na boki ngunda na matete vraiment c'est ok ma qui pété toke directement na marambo ya Vierambo Kofi Olomide to baki aba kitaki na makambo ya ba danseuse banda ko accuser et puis to moni comme zonga lisusu mo mopepango c'est comme si balingi dossier en zonga tene to et si la tene to na pot
poto dossier viol et si la rabongote. C'est comme si les autres toujours donc bah danser sous bah comme quoi acquisé par rapport à makambo oh déjà bah autant qui quoi quitter na nzala. Et le ouais ça bah danser zana nzala bah ozwate na poto. Yana lobano ke émission to sala no ke mutu mswaza na poto mtazan kisha sala ke na ozwa. Moso baza bona nzala te. Bon ça bon mambo anati. Ya nzala. Comprends bon kake ezanzala. Baby ke verambo de dommager bango. Baby ke verambo azwaka. Donc des abongo wa mona ouvre sujet. OK bon ba bo un peu à violer verambo. Ma viola kaende. Ba viola na kasi. Boya banda ko ba la tête ba wasala. Oh. Le ba ya la rabo. Verambo kangie basinga. Verambo kangie basinga te. Ya la boy. Tant verambo wasala verambo kangie ba basinga. Bo ba la ka ba kangie ba basinga ndo sai loti. Na tena tout la mikoloti. Lem sou mutu mobo abota, abota déjà pour le baba viola qui. Fifi déjà lobango, Fifi na Sandra. Vous comprenez? Fifi na Sandra linda, c'est Sandra bonzambe kati na nkolo, c'est ki bonzambe mona na te biso to linga ko ki sex kati na nkolo. Nzamba luzizi la mangenge. Nzamba luzizi la mangenge. Wana bonzambe kati na nkolo pona Sandra. Vous comprenez? Ya Sandra na Fifi déjà balobango. Baloba ke balide ba viola bango te. Ezalaka posa na bango moko. Soko to mon ke leader akena misi na da 16 musu siliki. O kani vraiment kanda. E moyo mo posu pe moral leader bi se leader ezande ninga na posa photo sala. Vous comprenez? Parce que comme ke ba funda ezalaka batu na obazala na bango. Yo bite ke so te kopona justice o lia la. Vous comprenez? Ce que tu as les bosser là qui boyo la musa point. Au moins que ça nzala. Yango eza recherche o nzamba pesa biso ba congolais. Tuna nini? Mutema mabe. Moni wana eza mutema mabe. Elba nomba na chante ba œuvre à satana. Ezanga diplôme. Ozo comprendre ça noka ki mutema mabe o bango ba osala wana. Bon, boy bisa biso pour na sko botika diosio e sengani. Kofia viola bino to ndimi kofia viola bino bozaki ba vierge kofia des vierges bino to ndimi sko esengani no za posa boliambo wa masum bali angote bokanti verambo solo bakangi verambo de domanger bango verambo pa saka malobane likolo na ngoti les biens mal acquis ne profitent jamais. Vous comprenez? Na bandeli dans 16 moko les cas ya ça doit des réponses to verambo ndo salo la le ka be verambo kangi basinga. Tu verras ma bande ko dorge bino. Boniko. Bandaka comment violence faite à la femme ta Natacha. Non so na ba uza mama singana ya pena émission notaire. Bébé ya poste. Yo pe comme ka on a violé qui pena émission no. Ya wa pisi. Vraiment bébé de la presse donc pour ça bango zanini oh yo tuni bango mais quand même bazaki na pour ça justice et kata makam selon bango eza o banda ko s'attendre te ko quitter Kofi facilement yango na bazongi lisusu dossier na Olobi ndenge ba kitaki dossier wana ke aza innocent pour na bango justice ça musala bien te ni ezali il faut abongisa ni ezali kolo ya loi parce que batwana oyo basamse mambona ba mayele te yebisangai ba danseuse bato basamisa mambwana ba mayele te boye bango ko banda lo tilo bibo tika mino longa kofite quelque soit na poto justice a mukili mombe koma na okara likambu ya relation na falanga puisque Kofi aza mayele koleka bango. Vous comprenez? Natacha okoya na bambongo ne bele malgré bambongo ne dominer mais ngaso aza mayele koleka o non samba nako gagner pe procès. Vous comprenez? Kofi a mayele koleka bango. Réponse na ngezaka ke tango babanda ko sala mamuna Kofi ando kanga baba singa to ando droguer bango ando proposer bango soki eza mamba solo Fifi déjà nana ni balobango bazala ka babasa ba leader obi ke Fifi aloba ke atia Kofi na kiss oye biango obi ke Fifi aloba ke atia Kofi na kiss sikoyo wana comme viol mais Fifi ba rola pa la muki abi ke za viol eza bolingo. Il y a ko Kofi nenga za bongo bimana tous les danseurs ba les kana actuel latin. Ils pas danseurs sous Kofi bimana bango to ebi. Donc voilà.
Vraiment, merci bébé de la presse. On a pas si mbote na bao baza branché na mona wana hein. Mutaza pemeni wana zotalanga de près ma sister Deborah Delo. Hein, mon tété la femme d'affaires. Je te salue ma sister. Bébé de la presse. Un mot pour notre sœur star. Oh, tu tika biso tout ko tiki na dernier de mère nae. Awa. Hein, oh tout ko tiki kalamingi te notre sœur. Qui non? Naomi. Naomi Kipulu, tout à mais tout ça qui constamment quoi et bimbe qui abonne, je peux dire comment, et qui normalement, et après n'attend pas que vous bimbe ne ba kuti mâchoire nae, ils a déclassé. Muta kufi na piscine, ba memi bimbe na kin, mettons ba ke kozwa na kati ya morgue, ba kuti akufa na mwanda na kati ya piscine. Tomba bimisi ba yene na Kinshasa. Batie bembe na kati ya morgue et après ba yo constater le roman comme mâchoire les a qui déclassé bien sûr nde tozo mituna mâchoire était beau si les a qui déclassé oh zela dans ce qu'on a côté na piscine ya teki sumi non tozala kité normalement la dernière vidéo tout le monde a bandé qu'on nager bien et après oui aboya pe kolata bikina ete ka sutate moi elo mo boya ezo te pa kaka oui aboya kolata kala so pamba zela nous Natasha zela non nous non mâchoire sko etengami sko bisimbi ndem to beteke na kata mai des problèmes wana est-ce que ça qui liwa moko vraiment va na cinquantaine le bifon qui qu'on a vérifié on vérifie nini déjà bakundi oh Zano. Mais azaki na manchaka te. Azaki na ba donc c'est comme si tu ba beta qui donc ba baby c'est na mâchoire na ba déclassé. Toza na batu. Tanga kufi na mwanda. Pona mamba vo manga na ebiso déjà que mama bata maboki na tsango suka te parce que bata maboki to bandana ba bien to suka mabe to suka na mukamate. Mutabaisanga mamba maboki mamba bata maboki Herman. Maboke to banda bien to suka na mukamate to lobela bon kapa faut to lobela bon likona ngot biso bata YouTube to za ba star bata maboke ba idole na biso wana lo abu ante komona lelo mutu la plupart bata maboke ba komo simba micro do ba reva biso oh wana ngana lo bon vérité bata maboke ba biso moi biso ndeto reva ko vivre lokwa ba musicien hein nde bata maboke pe ba revara ko vivre lokwa biso pona Congo mutasala théâtre ate tu vas passer la théâtre bakora visiter bon tu vas tirer ça la maboki donc voilà et ezali kamo ya pasi Natasha comment on ande kona biso alongaki na Kinshasa ake mwanda na mwanda fala zonga normal azongi ebembe ezana mutu mota linga mutu na kufa tu vois et même ça za kizengi même ça za muyibi preuve aneto mona mama mo mwana muyibi mais so akoti kashwa kenda kobimisa ye makila na ye et ganga ezande mona ndeko na biso Naomi sikonge loko esa nga passe est-ce que ba vérifier ki maki akufa ki ya solo kolongwa déjà mwanda ti Kinshasa est-ce que akufa ki voma mikofela dia na mwanda yonga petit sko na mitungi sama na mboka na biso pe ba sara ba nini bien te balandela te peut-être mtakoza aza ma pe mamukie directement to welisi était yakufi bon so to bi déjà bimi ba déclassé bon to quelque temps tina utaki mikil tanga ye ba bandi ko vérifier nde ba moni e bongo bon si je peux dire un petit mot peut-être ba santa qui est à paiement et pona lokoso ya mbongo e bembeza kana morgue bazu babomi ezala bungo te oyo ngai na kanisa Natasha oyebi mamunyonso tosalaka likolo nango tozala na royaume de cieux comprendre hein likolo nango tolukaka ke tokelola mo lelo obomi ndeko na yo anyama te oyebi bata liloba balia musuni te po ani parce que babaki nyama za na makila na mai baza lokola biso ndeko osko obomi aza mutu oyebi ke Naomi mpe naza mwa azalaki na bato be bando otalela ye peut-être que mutu moi ibi kinga sona ke pa Naomi na raté tata chaku na ozwa ta 1000 francs na ozwa ta 1 euro na ozwa ozisko o pusi liwana ye nzamba otangela o nzamba otangelo maambwana ya kapase na mte mukomo okomela nga na obeng na yamba sute na koma sute na zelani na lala na lamuka na yebete ke za mukopapa bisa kufaki tana obonga mana ya pano pibo evu mandeza kala publication zonga na Facebook ine zongi
bomanga moral toute la journée na yamba appel à mututé na combattre ninité. Vous comprenez? Na raisonner ce que o azala pas na ngai. Asali ku 2 ans. Mais na raisonnant donc na raisonner vraiment nyos depuis na zo conscience na ndoza na papa na biso na ndenga atika biso donc na raisonner mambo na nyos. Vous comprenez Natacha? Parce que mutu oyo pa mbamba ebeki ake mwanda ake soit cop il paraît que producteur ba benga kende to yoki ke ba kangisipe producteur wana akende cop na peut-être lobby elinga ki abouture et le loazonge bembe ta zonge bembe il fallait bo bimisa pe mutango n'était bien bon mouye mâchoire et bukana Natacha ebi que même si mutaza infirmation akufi azonga normal oui bi mutakenda na défauté parce que bino bo buki mâchoire parce que je ne pense pas mâchoire ane bukana ke na kata mais pour toi ba bimisa e ba vidéo ne circule ki ta on ba bimisa e abande ko pe maman mukie to ba mataki en ambulance abande ko pe maman mukie. Voilà. Ando pe yo pe mo na pesa ndeni ba mutawa sukula bonga zala na gilet ndeni mais ba mettre en danger bazala te. Dossier non mise à marambe belé il faut lander là on peut. Faut lander là on vraiment bien parce que ba mettre en danger bazala te. Ba mettre en danger bazala qui te place wana. Dona mona ngo un peu flou. Donc elo esalinga pas kande ki ba ma kilawa ne manzaka ko buki ba machwa. Ba zo pe pour te balanda pe non mort à ce conteneur. Yo appelo mam tout bana dossier kofi ezaka ke ceux qui ont en relation na ceux na moi ilo kono wepo na longa yo eza passe peut-être famille na omi bako samba tena ce conteneur Vraiment non na logique des choses faut balander là parce que ndeko na biso to tia qui est normal ndeni na komi machwa rebukana et a passe alors on a mondir bino. Bébé de la presse, merci beaucoup par rapport à la participation dans l'émission. Au cours un mot de la fin et puis numéro de téléphone, salutation na ba o bazota dans mot de la fin et puis numéro de téléphone tout clôturer l'émission. Bon mot de la fin ezakake abonnez-vous, likez, partagez et puis so ba moni ke to salibino passi au lieu beau finga biso numéro na ngeza plus 243 89 69 83 990 plus 243 89 69 83 990 mot de la fin nga bon si jirens na zeli cadeau anniversaire non na zuite janvier za moi nga ata mi beaucoup de bateta mise à western ata western ata ya moi lo moi mke ko analyse et ça nga vraiment c'est bon. Et ça là vraiment c'est bon parce que na zela na décembre ndeti ka to comprendre mais à janvier et ça là vraiment c'est bon voilà. Merci beaucoup bébé de la presse, merci na ba téléspectateurs ya Congo Source Télévision. Ndenge bozaki wana kolanda biso jusqu'à la fin. Je vous dis merci, restez toujours branchés. Nakatia chaîne, beau partager, beau commenter, beau liker, bien. À passant, je dis merci à ma maman chérie, maman Sira Diabaté de Mingongo, et bonne guérison, ma maman, ma tante Safilonga, je te fais des gros bisous. Ah, maman Nangayo, à Botan et Ben et Nafis, moi c'est à Pembe, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup, on se retrouve prochainement. Bisous, bye.